piste na yo tobimisa tube no tobimisa ngwende o immortaliser aigle de la musique africaine qui est Fally Ipupa. Yokana siko lo mono ngana bete su mikolo susu. Ha? Yokana lo ngwa mukie kaka avant na kota na ngwende parce que ngwende na mtu ya blagité. Ha? Papa Nzambe ta la Fally na yo le 29 toko beta marti ekozala nango fête nationale yoka biso na martiri yorala bye. Yola popo abi ngwende na mito ngwende na embela ngwende vi ngwende so jombe na bien na bige maloba na kelasi ona lobera takate cela veut dire na tie na ngwende seke maloba na ngeka taka na ngote vieti na bige faza na ngwende seke via na ngwende na minute zo beta partout yo sakana te to mesa na ngo disque d'or wana est certifié na Snap. C'est la première congolais. Premier congolais a un disque d'or. Tout le monde a besoin de disque d'or. Le premier congolais oyo ba français ba certifié basé à Kinshasa. C'est Aigle. Ah Zamuto félicité. Normalement il faut ndima viwana. Hein? Avec na biso ko sa ba vantité fait to kolina yi. To la bakuna banda ga de kini to ebi vende to kolina yi. To kolina ve a bexe biso na musique ne depuis to za bana. Ti le lo voyemba. Fozala. Si. Donc kolo penza donc kolo époque yeyo. Kolo époque yeyo mabiso sur époque na yi. Exactement. Kolo époque benen no mabiso. To yo rande yé parce que ça yé m'a appelé na mboka o. Ya mo na mbela ke nzembo ngwende na ebite so ka eloko. Ouais. Pesa temo ngwende muke pour batutu ba Hollanda. Maloba na ngagela se oyo na lobi eratakate. Artiste engagé par les saints oyo ebebi sakate. Révolution en pochalité en rose mental africaine en haut. Et bon tango na kosilisa tolia wa botuna ngape na po. Botuna ngape na pose. Botuna ngape na po. Yewana na ngwende. Yewana na ngwende ah Aigle. Yewana ngwende. C'est-à-dire mériter la ngwende. Non. Aigle pas la ngwende. Aigle mériter la ngwende. Numéro 1. Alors on va droit chemin. Ouais. Droit chemin bandaki droit chemin to bani nayi. Si. Siko yebisanga lelo droit chemin lo ba le kuteto yesu. Vraiment. Akomi pena ti place à l'ingagi. Ouais. Am to féliciter abani na biso akomi lelo na Congo ti akomi na niveau international. Aigle en tout cas le sako. Comment on a ce sentiment yoka que non Fally Ipupa annoncer événement naé il y a le 29 octobre, c'était l'année passée, en 2021. Mais il y avait certaines personnes qui ont fait réunification à Wenge, au Sangana et tout, bah petit date pour l'instant des martyrs. Allez bah tu vois que non, Fally Ipupa diembeli date, a diembeli pour m'ambassade des martyrs pour bah vieux bah obéter stade des martyrs, y est pas y diembela. Parce qu'on a comme on a disque d'or oyo. Et accompagné, ça dit disque d'or et il y a un moment où ils ont préparé l'événement à mon nez à grand liboulou. Koyo kango ça y binondé. Wane zamba rambo nzambe, comprendre? Wane zamba rambo nzambe na nani? Donc bana na e zamba vandi atali na monde entier mobimba tali amoni alobi ah mutu o na kopia honneur oyo na Congo oyo venda ko zwango. Yeah. Donc ezaka e Aigle. Poussa. Pone donc ndenge za anena banena toyoka o ngana zui disque d'or o ngana zui nini o ngana zui ni yambata ya fataba. Mais quand tu as contre le concurrence, il y a des vieux, il y a Wenge, des vieux, 5 000, vieux et puis $100. Parce que comment fait-il y a 2500, il ne faut pas à 5 000. Parce que comment on a comparaison, il y a des vieux et Wenge. On va tout se voir au sale. Makambuana, ils ont beaucoup de temps qui tout Wenge, ceux qui totali bien, Wenge na baza ba vieux, il y a Aigle. Comprendre? Ba misus uswana ya ba matama minene bangonde boyana ba biloko mo be biloko mo ani ngana ebi mikeze kama oyo donc na balela matanga imika bagenda obunda judo donc basket beta mawana marambutu beta makula pena soir et donc imika eko mani na bachel ndeko ya Congo botu na ngai nini oh villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement ya 3 chambres salon
salle de bain na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain na cuisine. Awa nyonso ezali et bongo côté ya piscine. Bote la bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te. Esika pe ya kozwa mupepe na se nzete. Awa bote la bino moko bino baye bo organisaka ba show, ba barbecue, bote la esika ya organiser ya ngoyo. Awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te. Bino pe batu ya ba fête, ya mariage religieux, coutumier, na civil, botala esika ya ngoyo ya kozwa espace kitoko mpona kosala ba événement na bino. Ya botu na ngai eza wapio. Na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne Ozamo Bimbawana okomona villa chez Dani Dende. Boyokela ngai bana poto ndenge basola ki boye. Oui, toza awa. Toza na villa na résidence Dani Dende, Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise, fondation Mireille Lissal ici. Là tu as kakin, tu as ba vacances, tu as place mo toza tranquille, sécurité, ezala bien sécurisé. Ya mwana moni tu as na biso na villa chez Dani Dende, Real de Madrid. Eza musika teza ka na station ma campagne. Donc sécurité eza makasi bien là, nous sommes bien repos. Donc toza tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, boza décidé sécurité, bika Congo, pour voir la place où bika boza bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, talaka ngai Mireille la japonaise, moi à Paris, na kitara awa. Donc, ba vieux Juna Jana na ba kitara awa. Talaka famille Juna family to kitaka, ça veut dire que nde makambo. Ah, balobi filet za moko, filet Dani Dende Real de Madrid. Babi na mbese ke numéro 2. Talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance pe assurance. Comprendre. Talaka ba maman Mireille Lissal ici au cadre na ACP mais sur za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa. Eli kanango bien ezole kana station ma campagne chez Real Madrid, le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot sala naye na boulot naye so sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezole ka bien la piscine, na mam tout va na kutu ba koto bien. Donc elle est canon bien. Yo aussi précisément Nga no Suède. Robenga bana Suède, c'est bana posa moi congé ba vacances ba yaka. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus te na station campagne boza dessus te vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Parce que jour ngeli ka bien. Tu as chez Real Madrid, à ma campagne, appartement Mounenema, villa, piscine, nous sommes na se retrouver bien ma casse courir sans rater, sécurité, nous sommes kitokuma. Puis nous avons des collègues en Norvège, nous sommes au besoin kin, avant de bien à l'aise, faut pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, yomutu, ozala posa, ozwa repo ya kitoko. Na ba condition oyo esengeli ndenge ka bozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende le Real de Madrid eyokani. Allez, petits actes. mwana bendana idéologique mushipa avec le mitite parti dit nekele oui pas tout la parole mon appel là-bas salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle.
officiel de votre Zakari Mouamba 7M, le général de la presse internationale, Bouba Samona Papa SKK. Balobi idéologie kotika la toujours sur le sina di nzambala bien makolongu na loba lata sandal mukoloba na poto tu boko kotizelenga la bo délégué mutu akitina na Israël ko soma sandal Jésus que salata mukona lata sandal. Merci beaucoup parce que ti Jésus toujours ah on lata stade martyr. Balobi événement ça moko c'est 29 octobre. C'est samedi 29 octobre 2022. Nakata stade de martyr production ils a vraiment attendu na bakouche nyoso partout à travers le monde vous avez éparpillé c'est la réussite totale. Il y a un événement, il y a l'artiste Missé Fali Ipoupa Dicap la merveille. Ah, on a fait un stade de martyr. Balobi, Mikolo Nzamba Pambola Fali, Tia Roko Makoko. Narosala bon, on a pas warrior au Tumbe, une idéologie. Balobi, stade de martyr, idéologie, toujours idéologie. Merci à tout, on va continuer toujours, on a la confiance. Peut à faire disque d'or, il y a Fali Ipoupa. Bah, monsieur, c'est pas si bon, bilobela, biloba. Pour un disque d'or, il y a Fali Ipoupa. Oh, couteau. Mais oh baba vieux bazoa oui bazoa va disque d'or mais ça non certifié na Snap. Aujourd'hui il fallait pour faut vraiment l'applaudir. Pourquoi congolais ko zamuta ma betina niveau soit après avoir ça qui mota ma beto après avoir ko luka échec il a fallu pour pas mais après gagner nini. Et maintenant tu dois gagner quoi après avoir ko luka non binon de besoin ko déstabiliser. Boya ko vivre échec il a fallu pour pas et après avoir comment échec a fallu pour pas yo ça et contribuer ni na vie na. Merci na batutu bo soutenir. Merci beaucoup na boss de boss Pablo Kini. Balobi dispatchante les seuls uniques déclarant au gouvernement ngolais la confiance, je sa confiance. Pablo Kini dispatchante les grands déclarants la Cataluanda wana. Yom tozana 500 conteneurs dans 1000 conteneurs. Ozana pour se déclarer un solo na conseil. Contactez Pablo Kini l'homme le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même. Merci beaucoup na sénateur Yanzambe pourquoi pas fonder Pipi de Lyon. Oh boza toujours wana au fouet au moulin. Merci beaucoup na boss de boss Yannick Kini à Romox l'homme qui détient le drapeau na kata Souda Fouana boss séjour na Kinshasa boss de boss Yannick Kini na robot santé Trésor Mouchi le roi de Mekato Trésor Mouchi le roi de Mekato Kachomongo yo yebi bougelenga partout tine mo ba partout nasa ko la Delix Mbweta pas trop fait man Delix Mbweta pas trop fait man merci beaucoup na za ko zela ka ndeto solaki déjà donc baza ko kotaka déjà bino tubo bandaka ko s'abonner awa kelingo lela motema Patrick Amisi la musela Montréal mobasa la rolamuka Judith Mwepata motema ya Serge Mbona kata 001 les vrais tous des Zakari Mouamba vous avez éparpillé à travers le monde l'ingénieur Guilain Mukasa ya Baguilain le futur candidat président de la République en 2023 Balobi DG à Sifen merci beaucoup pour le soutien merci na batutu Dario Kimpanga garçon Schengen na robot santé yo yebi toujours nous avons fait un masolo Dario Kimpanga déjà beaucoup tara déjà bah wario vous éparpillé à travers le monde vous avez ça la confiance vous bandako s'abonner déjà wadi vous bandako s'abonner déjà pour nenga ezali babi beaucoup tara moko eboye boka bolanga la katikati pour ça la bien merci na batutu balobi le warion sola la Karim Mwamba ouais Karim Mwamba libanga suka papa na bango ouais ndeli bino tige yango be olia tige ouais et que hôtel Abino ba wario ba éparpillé à travers le monde hôtel Abino bato pe balinga la bonne musique ba hôtel Abino on se présenter la bato tout hôtel ouais libota c'est grand qu'il faut que l'artiste wario ya makila na ninga ba ventirité so bo moni biso to ali boso nzungu cela veut dire que to elika ni makam donc les événements moko boye to ratété nga kumisa nzambe ebini donc nzambe apesa nga chance ya revivre revivre ba séjour moko na aigle donc to vivre série moko na aigle ça la nga bien mon émission au vivre époque à aigle donc vivre l'époque aigle la biso bien moko na santé donc c'est pour na lobela makam na biso donc makam na bango rien à voir avec ça so de makam na biso ouais boye makam na bino yo pour se présenter la bato tout Hollande à travers le monde minga rolo ba kutezate nga onoza lukumba donc warion ya makila donc soko katia ofungoli be otala be fali okota we mwana na okota we nana ketchup donc voilà maintenant il y a na biso ya libota moi donc mwana ya bandal donc vient na biso to koli to boko na minga rolo be ate to ka ko peselela po awa to buka stade yo mon stade balusango bato balobaka mingi to kunda batebela wa to kunda musique congolais tout ya bato tout ba jaloux le 29 bataketo yango moni minga olobeate donc to pas Zakari pour yonde mo lobeli na biso tout ya ba warion
Donc mingo loba mingi. Merci beaucoup na boss de boss Strauss Kiba en direct de Bella boss de boss Strauss Kiba motomoko très bien. Yo bigane toza planifier ma solo tout posé par Pierre Tafel le monde. Monique Kassé Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises. Moninga batia maman Amida Chatur Kamere présidente de la fondation la Colombe maman Amida Chatur Kamere. Vous merci na batutu. Maintenant si c'est Aigle out ko disque d'or. Certifié na Snap. Certifié. Mais certifié na Snap, mais il y a certaines personnes qui contrôlent ma bon c'est l'analyse, il y a ko dénigrer disque d'or wana. Bino taki ba wari boko bisa batu wana nini? Ba détracteur. Yango donc biso ba wari to biso to ba anti jaloux. Jalousie et memara mutu na kufa. Jalousie et kondi saka mutu kondi motema ya mitio kufi. Otiki o vivre événement oté. Disque d'or wana est certifié na Snap. C'est la première Congolais. Premier Congolais a un disque d'or. Tout le monde a besoin d'un disque d'or. Le premier Congolais, Oyo, français, certifié, basé à Kinshasa. C'est Aigle. Azamouta félicité. Normalement, il faut une image. Avec un biso, ça va venir. Tu fais ton colina. Tu vas regarder Kini. Tu vas vendre ton colina. Ton colina vient avec ces biso na musique depuis ton zabana. Tu le vois. Faut ça. Si. Donc, Kolo Benza, donc Kolo époque. Quand l'époque est ma biso sur l'époque naïe. Exactement. Quand l'époque venait non ma biso. Toi on est parce que ça est ma pleine amboura. Ya on moi na mbela genze mbongwende na bité so ka eloko. Ouais. Peut-être mo ngwende muke pour ba tutu ba Hollanda. Maloba na ngagela c'est oyo na lobby ratakate. Artiste engagé par les saints oyo ebebi sakate. Révolution à pochalité en rose mental africaine à haut. Et bon, on a kosilisa tolia wa botunanga pena po, botunanga pena pose, botunanga pena po. Yewana na ngwende, ah Aigle. Yewana na ngwende. C'est-à-dire mériter la ngwende. Non, Aigle pas la ngwende. Aigle mériter la ngwende. Numéro 1. Aigle droit chemin. Ouais. Droit chemin bandaki droit chemin to bani nayi. Si. Siko yebisanga lelo droit chemin lo ba le kuteto yesu. Vraiment. A commis une petite place à l'ingagi. Ouais. A m'to félicité. A nina biso a commis lelo na Congo ti a commis na niveau international. Aigle en tout cas le sako. Vraiment le sako la Aigle. N'habité. Comment est-ce que sentiment yoka que non fallait pour annoncer événement naé. Il y a le 29 octobre. C'était l'année passée, en 2021. Mais il y avait certaines personnes tant où peut réunification à Wenge, bah yo sangana et tout, bah pesi date pour la stade des Martyrs. Allez, bah, tu vois que non, il fallait pour pas diembeli date. A diembeli pour m'ambassade de Martyrs, pour bah vieux peu, bah robet stade de Martyrs, y a pas eu diembela. Parce qu'on a comme on a disque d'or oyo. Et accompagné, ça dit disque d'or, et y a un moment, à zo préparer l'événement, mon nene a un grand liboulou. Koyo kango, ça y est, bilondé. Vous les warriors. Pour ça, pour ça, on a dit. On Nzambe, comprendre. On est Nzambe nanani. Donc, bananae, Nzamba vandi atali na monde entier mobimba tali amona lobi ah mutu o na kopia honneur oyo na Congo oyo o venda ko swango. Donc, ezaka yi Aigle. Pour ça. Pone donc ndenge za anena banena toyoka o ngana zui disque d'or. O ngana zui nini, o ngana zui ni yambata ya fataba. Il y a eloko te Yamakiona na tala bino bozo mambo eza ba chez français ndimayo bazwa yo Aigle ba pesi yo yango yango zo mona ke minga olobeza te esengo na nango na ebité mais est-ce que baloba biso ba loba ke non comment fait-il ya non saka biso ke ya rozango dans 3 mois mais ya rozango dans 5 ans c'est-à-dire au monite ke non ba tu vas détraiter ba kombi moi ko ça moi pour parler quoi zongo na 5 dans 5 ans yango na lobi ke waneza mama Nzambe na bana na na bandeli lisusu Nzambe avandi atali na monde mobimba tali ke na Congo et un artiste moi avant étoile makasa bruyara mingi eza Aigle yango Monique apesi ye chance wana ebele bayaki nango ya mbata to monaka na ba photo ya bambata batika la kozwango te fali aye na makambu pe stade oyo jour asuka yango obiso to robete zaka le 29 soto bete sango bakangi stade. Et ça, c'est où tu es en stade, tu es bien bloqué. Au moins, il va bloquer. Partout, bloqué, tu es dans le stade, tu es bloqué. Pour stade,
so ebukana eza mpe mwa mpasi na biso opone stade oyo ekobukana te naosenga mingi na bawarion tobuka yango te totonda na ndenge ya bien so omoni na kati totondi bakotya baécran géant libanda baya bafandi apo awa ekozala kermese ekesilaka te jour wana songo continue yango na ndako na yo okocontinue yango otiki yango po nayebi te nasala esengo mingi. Vraiment merci beaucoup, merci. C'est ça, il y a babache au sombi pour ko bâcher pelouse. Pour la première fois, l'idée déjà artiste c'est ça que non, babache à prévenir, babache au yoka que ko bâcher pelouse pas parce que pelouse synthétique et bébaté. Pourtant ce que ça va déborder, baroluka ba kitatina c'est tout et consort, yango bazar bazui précaution pour ko bâcher bâche pour na pelouse et bébaté. Comme on a idée wana ya aigle. Normalement, l'idée vers le bas déjà. Habite au ça au nom salamati. Donc, veut dire au ça au nom salamati. Tout le monde n'est pas système. Tout le monde en haut en Europe. Moi, va bâcher pena pelouse. Banini pas battre matis sur le gouvernement. Le babylon se trouve au salaire. Tu bâcher pena pelouse. Battre baba qui on noté comme on pelouse. Parce qu'il y a pelouse. Non, biso toi on a pas stratégie na biso. Si. Vers ça on m'a ramené. On ça la bâcher pena pelouse bien et puis battre côté partout sur bateau ni baisse qu'on a pelouse. Bango balo ba 80 places mais biso de côté plus de 150 000 personnes. Til banda. C'est pas déterminé hein. On met pas déterminé. Babi wario so bi o ya rater en tes événements. Wario to bi dans événement to rater en tes. C'est batu ba ozali banda nyoso. Olantu nyoso stade batu ba ozala ba vandi kermesse. Muto moni ka côté na 4 vandi bande écran jeza olanda conseil. Aigle a pe ça pour jouer en avant yemba. Pour ça ba vandi te vers yemba pena donc bandi pena ne bandeli ti lelo. Ba beta ba conseil ba e ba makambo belé vers binga na ende na yemba. Na oge garçon musolo bi que non, je ne sais pas pourquoi oyemba te. Ça doit oyemba te pourquoi? Ah oui, il fallait oyemba te pour sera bandikara na droit chemin. Fini kangali. Ateka miko batu ba oyemba. Saliya no sanga so lui. Chéri fini kanga ateka miko boto. Hier on a chef d'orchestre normalement. Il va pas na loi choriste hein. Atinga yeso ba iga boy pas donc ça donc ça va boy. Mais puis sur ba banze magito on est sur les be no ba te soigner to sala. Na ba wa yo to kanze moni. Ça dit éclat bon ça ndé nini. Ça dit oh bandela ba chanini o ya ko bexe batu passe ba maman ba ko ya ba papa bana ba ko ya. Siko bien na ngana ebeta aigle ara likolo. Donc yemo ayebi musique nini o mimila biso. Auto ça tour Amérique ya oyebi ki ya blague te. Ouais. Mon concert à Souka à Los Angeles. On a eu fête. On a fait, on a dit le 29 il faut fête nationale. T'es pour n'anga bena sinon fête nationale. Dans le 29 faut fête nationale. N'habite où se bat tambola parce qu'il y a samedi demi journée. Donc c'est nga kuna bimana ngati na vana nga na palais journée mo bimana bendi pour ba swaga o ba koya marché central na bisio. Ba bi bat ba so mabala wa ndele ba so mabala wa. Na bien. Ba garçon ba so ma chérie wa bande ba bien we kozala. Au Piembombo Boy. Basi ba bisi soni ba bio, le stade des Martyrs sera féminisé. Donc bango na bango ande ba sala. Bango na féminisé. Donc bango na ngombe le stade des Martyrs sera féminisé. Non. Nati lokole NL Chilungu Karata attitude. Babi stade des Martyrs sera féminisé. Féminisé. Donc ba fi babi bango il faut pas vendre libozo. Ko biso to bité, biso il faut tout monde na vie na biso. Yo bisa sigo to we la né. Donc c'est que to ko 150 000 personnes. Donc il dit ba huté. Mais sikoyo, il y a un artiste mort congolais. Il y a le 29 octobre, à cette date le 29 octobre, na Yimika. Non, bien exact. Est-ce que le TV activa Kipaka Kokolo? Sur l'année, il y a un abisso. Tout le monde a gardé la vie, il y a un abisso. Tout le monde Kipaka Kokolo. Depuis activant, il y a un membre vendé. Où est-ce qu'on fait tout le monde? Donc, depuis activa Kipaka Kokolo, n'est-ce qu'on est tout le monde qui est calme, mais qui est l'aise. Il y a le 29, na ideni. Il y a un moment où on a une émission big, tata msukuna ka ba fan na ende bana quartier, tata mwasi noko, maman leki ba concert na ye. Bena ndi uta Abraham ba ki ya luwa ngo pona la mission no. Mino Abraham a loué Mino Abraham. Il y a passé déjà là déjà maman. J'étais salué pour le 29. Via monaki ba vidéo to sali et sali ba bien. Donc ba big le 29 il pas louer place on la ça ba mission ba wario tout ba la tana pour ba martyr. Concert monsieur Zaki. Événement était par le 29. Le 29 biso toi na martyr. Le 29 biso tout na martyr fête nationale. Ouais, wana na ebité so jalo award to lo bara. Jalo award yé de to timbela yi. Ça que nga ko to na mamnete. To timbela yi jalo award. Batali sikoyo album osoki nini état d'esprit. Yango siko ba certifié yango na SNEL. Oh, ba certifié? Ba certifié na SNEL, yo monité. Oh, ezolanda eti na application ezolanda ba certification pena SNEL. Oh, na SNEL. État d'esprit SNEL o ya courant de certifié yi.
azupe sous trophée Jalo Award yazo kuna pesi oh Jalo Award kimoto abi mutaleki yo sozo nyongelo ko kufotiki jalousie futaka ne loko te sa makamna yo atanga ko mona yo te akipaka yo te do yo na makamni okota te mais ça le na makamno ko zo makamno siko yo nini donc c'est ka to yebwe ma papa. Merci beaucoup Roger Ndonga le colonisateur balobi Roger Ndonga le colonisateur balobi boss moko be patron moko be waza ko tonga immeuble en face ya Joël Litena bandalunga wana. Merci beaucoup Roger Ndonga le colonisateur. Tout ça on continue. Maintenant sikoyo côté na bino ba warrior bo se mobiliser comment? C'est-à-dire ba ya VIP za $100 et normalement tout va au foot au fond de la tribune et tout comme ça 2500 mais côté monsieur ba mo ça contre ba mo c'est normalement le roi concurrence na ba vieux ya wenge ba vieux ba 5000 VIP $100 parce que comment fait-il à 2500 il faut pas ça à 5000 parce que comment on a bloqué on a comparaison na ba vieux na wenge o ba tumsu ba ko sala on a vraiment donc na utilisé clé donc on les hommes marambu ya organisation ils ont kasi mingi. Donc, vous comprenez? Donc, aigle azali kolo makasi. Omoni muto azali kolo. Azota la yo. Donc, yen na yebi nengeni na roya zuyol. Donc, dodio. Vous comprenez? Talaka aigle ye. Donc, aigle ye kenda ozwa mbisi tina mai. Mbisi na mai mais aigle pour alongolier. Vous comprenez? Donc, ba makambo wana eza makambo ku teke to kokonisa ngopo. Wenge soki to tali bien. Wenge na baza ba vieux ya aigle. Vous comprenez? Ba misusu wana ya ba matama minene bangonde boyana ba biloko mo ba biloko mo nini ngana ebi mikreze kama oyo donc na balela matanga imika bagenda obunda judo donc basket beta wana marambutu beta makula pena soir donc imika ekomani na bachel on comprend la soir ekomani ni na bachel ba luka mbongo na bango wana na ebite soki eza batu bakuta na po ba ke luka bachel na ebite na ebite so bana reno famille so pe bakufela noko na mboka amonike panza matanga na imika eza normal po awa biso tu Congo mobimbe kozalawa batu bazo uta Europe na tala ngala so biso tala kaka na hotel ekomi plein déjà batu basel ba réservation ba hotel ba réservation zo sala na ba hotel surtout biso na ligne wala na bon enfant donc bon va tomber bana poto bakiti solo ya poto panzani awa suka ya kosangana te non na mona concert a boyete donc batika ko comparer wenge na fali poupa donc na vie azana manenge na vie aza poli aza respect vie a respecter a mutu tout si là c'est vrai ko tshena manenge mo boye yango moni nani grand qui donc auto lobage vie akipara mutu te kakipaka kokolo litutu.com boza kututé to monoté donc mingo lobete gayake mais sikoyo batu bela basa pena mobiliser déterminé pena pour un événement oh si to comme déjà les 20 les 22 les 23 on a déjà délégation qui parce que il y a certaines artistes émissions boya déjà d'ici les 16 oh bah on a déjà na kin déjà normalement maintenant sikoyo maintenant pour na bino boza pour ça disque d'or va célébrer un kaka na stade de Marty aigle ya nga présenter un devant public to a rosala sous moi soirée moko boye pour représenter disque d'or. Bon normalement disque d'or wana ba wario tout ba mériter ngo ba wario normalement tous les warriors ont mérité disque d'or cela veut dire qu'il veut faire présenter venir à Marty normalement comprendre parce que biso eza biso na biso veut faire la ça to fêter bon na biso bon to lobelaki trop ba lobby ba biloba ba ni siko to zui ngo pena certifié na snap. Et ça bien sûr va on a martyr à présenter vraiment que notre terre et là on a bien peine biso degré ba wario ba otom et là on nyoko li batuma be disque d'or la biso ça va tirer ben te wana za ve normalement ils sont allés ne wana présenter yango et ça bien et puis ceux qui wana ce qu'ils soirée de galémo quelque part quoi doit wana organiser eta que no bat sous famille ba nini eta que ba piro ba ntozala wana c'est autre chose mais normalement na martyr il faut présenter yango et ça bien on se renate. Merci beaucoup, faut présenter, merci beaucoup. Na boss de boss, balobi Amédée Mokuse Atalo, balobi boss Amédée Mokuse Atalo, patron à Flat Hotel, balle de match aux Zambon, on a venu Mayul numéro 67 bis, na commune à Bumbu.
maison Africa Soso la maison bilokos ya construction et tout na croisement mayulu na sosa wana soto kekuna na kimbangu to kekuna na matete pharmacie kimbangu balobi pharmacie kimbangu za kuna na matete côté boulanger Noël na quartier Baumbu. Vraiment merci na batu to boza toujours na au fond moulin honorable Arnaud Waku ya mama Emeraude na kata Paris wana mama Emeraude. Merci beaucoup pour le soutien. Merci na tete Tumba Mungedi la beauté chinoise na kata Grèce tete Tumba Mungedi na zaro labino tumabe mama Clotilde Bondo véritable maman sociale. Balobi maman Clotilde Bondo véritable maman sociale. Plafond de reine yo yebi des fois tête oza toujours Jeffa Jeffa de Bretagne balobi Jeffa de Bretagne motomoko très bien zaro zela toujours basala sala bakoli wana po ekota conteneur ya. Vraiment merci toujours continuer. Fali Ipupa batu ba otuna akoya nengeni akokotela nengeni c'est-à-dire batu ba mituna déjà c'est-à-dire baza atana moi idée ya kokotela ya Fali Ipupa bio on fallait okotela neni webi petite na mona kana bisingo bi abive fallait akoya na hélicoptère te non bité batu ba na pelouse webi petite na biso ta stade des asco féminisé petite bisingo est-ce que bien akoya na hélicoptère te no bité hélicoptère batu ba na pelouse donc normalement na bito na ce que ba stratégie v wana bena mamba v mo yebi po moni vers un mouvement déterminé. Quand on a l'euro moro ils en a récite, on prépare on vient à conséquent et bien notre ni concert yo, alors ba jaloux ba bien belé, donc biso photo sandé l'euro no salamati. Wana siko de bien, ça m'a mbave. Venda bindeni nya okote na stade. Petite na il a proposé un habiter un hélicoptère. Ba boza na pelouse tout. Photo tanda bina taper pembe pelouse monate. Si. Tant on fait emba. Donc ça bien fort. Wana ya mamba ve na habiter zacle so yo bouleni mais ngapo na na bi note wana ya mamba ve. Wana iso ye mo ne muto bouleni wana iso ba stratégie ya ba Kelly Charleston, ba Sule Kauka, ba Fisto Colonel Zapatero, ba cocodilation opérationnelle. C'est-à-dire babi piste hélicoptère ezaka libanda stade normalement saka kokita wana mais on to kota makolo to ndeni so ça que no piste po piste na sima ya caméra mais nanga King Kaboya siko so ekota okita ndeni akokita pe na piste normalement okita pe libanda wana so be na pas kiti on be na wana pour aller malé makoti parce qu'il y a protégé les arabes à warrior na ba warrior mutu msoza la tia ba wana warrior fait kiti be na wana pas aye à koti to bandisco spectacle mais là ce côté il y a sécurité parce que batu ba lobela pe susu parce que mutaroya oui ana posa pa yana bana aya hotel la concert fali bana pe ba sepela la musique fali bana pe et tout ça dit côté sécurité est-ce que na bino moko ba warrior bobongisi yango comment est-ce que sécurité vraiment ekozala assuré pona batu mutaroya pe na mutuka na parquet et tout aye pe na bana asilisi pe ndule pe akoti pe bien ça que ono mutu moko aye soit boye bona boye pona sécurité côté wana faut ko assurer pe sou bato tamso ba utape libanda ba yo ka rappeler moi lisolo ya moi ndenge mo boye na ndenge kin ceux qui ba bloko ndete ba concert ba boye et mon arabe bato pe ya mabe pe ba kota pona ko luka ko yiba ko ça n'importe quoi est-ce que sécurité pe neza assuré te chez biso sécurité assurée bon ils vont déployer plus de 2000 policiers. OK. Puis 2000 policiers vont déployer à papa, maman, au lieu de la famille Mobimabo à la Aigle. Pour la génération Aigle. Bana to mikem ke bana poso mona vest ko live bu. Ningo yemba. Papa, maman oza poso ya na bana yo, il y a ka sécurité assurée. Ba commandant ville bazana ba plus de 2000 policiers donc ba panza bango partout. Et là oza te mabe oza la tembo ya na calme kimia. Merci beaucoup Mboka na calme kimia mais n'habité il y a un confrère journaliste Tonga Rafali pour pas jouer disque d'or à l'équipe à télé pour insulter ignorer disque d'or il a fallu pour pas quant à eux ça dit disque d'or wana et comité ça dit ils ont mérité en côté au c'est ni nous répondre ni donc était donc on a évité ce qui n'a pas autrement déjà à mon attaque ni disque d'or on comprend il y a une limite que à mon attaque au mon aboy donc il y a un moment aza ou muta Hollande pour la minute so ezande yo ezaku tu yete wana na minute so yo vraiment yo donc yo oza monde entier yeto éviter so katala mara monde entier yo za monde entier so continue internet yo au continue ezaka au continue donc partout yo yango moni to kata bango la bail à la popo de vers le bara toujours to kata bango la bail aigle
atika bilobela nazoloba avanda na ye wana na banini na bachoko pe sila déjà mama bachoko ese sila kala tika avanda na choko na ye atwa lito lobele mama bachoko neta avanda yo atika mama disque d'or afali na falita aza mutu munene afali fala aza mutu mukeke te aza mutu munene azokutana bata minene oye akokutana na bango te timu kolo donc na mokili ekobandelama akokutana na bata bongo te donc yango nga na bandenge na ye nakokipe te donc il est vraiment tout cas déjà. Maintenant comment on a événement stade de martyrs. Événement stade de martyrs. Et accompagné à biloko artiste Missa Sali. Tout le monde a déjà fallu pour pas avoir qui bloqué, bah tout bloqué, bah jaloux et tout qu'on sort. Aérobimissa science fiction. Siko tozana sérieux. C'est comment on a biloko on est quoi accompagné on est siko ils ont accompagné artiste na groupe na F victime obima na rata stade de martyrs. Yango mo na bisa ko na bi ve batu ba ozanga choix. Donc ve siko ebine nyosa makamune parce que ba itelege belé. Ba itelege belé via boire qui bloque hit planétaire na ebisuyo batu nyoso kaka. Batu tout ba bloqué partout. Pour ça va mentirité hit planétaire ba tout ba bloqué. Via na science fiction. Science fiction. Mais si nous veut ba rumbo de mo milango mettez-le là en science fiction ça n'est le mot que science fiction veut de ga la biloko eza mystique ya ko sakana terre ça n'est le mot qui est science fiction soko bomanga bomano nga chéri soko bomano nga chéri hein parce que métier nanga ezala se motema no nyokola na yo nga na love na ndima traité noir pesanga bolingo ta o ya science fiction. La vie de ce toi mon niveau surtout c'est yo lisusu c'est yo mais biso lo rendre résoudre les sabatu na moni petite moko na fane quelque part petite wana zo lela moko azo pleurer c'est yo papa lelo bise yo mama bana yo ne donc na habité ce dosani mama mokonzi bafana koza wario goût etika oya ata na biso c'est pas là on a pas fali fala zo yemba blague de fala yemba emiti lelo fala yemba na stade biso neta musuto pona vetebete loko boy achesko ya terminer ka bwa la bandi nga na biso yo zo ko to ba répondre yango ay ma mingi te normalement te na stade na musa mingi te na stade na musa mingi te ya ga ye ko to ache miko ko ta ba lui ko to azongi boy ba tunde ba yemba ko biso na poza to yembele na pe to yembele to adorer ve abeta be événement boy na nte na Congo to yembela fait ça bien fort et ça bena ba vo ba bien tous les jaloux bloqué. Maintenant, est-ce que invité Bazali, invité soit Tibato, il fallait ça la collaboration et tout est-ce que invité surprise Bazali parce que Batum soit vraiment le bakeno ce qui a annoncé soit Timutumoro Rosala. Allez, ce qui est que récite exact total en stade de Marseille, ba le bakeno pour ben ça Mutuana yango salibou. So nenga bon affiche ça bakeno fallait pour pas au stade de Marseille. Non que fallait pour pas et qui ngano stade de Marseille. Mais affiche ça fallait pas que événement ça fallait parce que invité surprise Bazali. Yango moni na benga vieux les sages. Aigle sage. Asaka makamna bojo bate. Bazolo bango partout que noté a invité mutu te invité c'est oui. Ve mo lo baki yango. Awo alo ba profiter que noté vers lo baki mutu boye yango batu baye. So biso pe to lo bate. To lo bate biso ka ya la baye. Biso moto beta bona biso. So ki via ko benga batu même nga pe na ebité. So ki via ko benga ba wana to ebité. Wana makamna biso te. Mais biso to ebi que noté vers beta martyr. A kata lisusu. Kata bango tina suka do na ebisiyo obligation à beti martyr plein ba mort nie makambo silit veso beti martyr te messi ko de disque d'or azu kwa koyaka na tembese ya moteur mabe parce que on n'est pas suka to sali partout vers ton ba stade atonti ba stade partout ba Côte d'Ivoire ba Boani partout atonti ici siko na minute so kuna ba ba stade te stade neza so sali succès na Congo sali sasa fo awande ba découvrir ba confirmer to be la bonge awa lemba te awa commune Kinité awa nini te eza siko libanda na Cameroun tout monde a coûte na ouverture ya Cannes maman président de Téléma Bina maman président amour première dame maman Camerounais maman Bina blagité c'est batina muto azomatikita a sentir maman sentir a sentir pendant moi que maman mokonza Téléma Bini les amis muto pas pour mater au thème sa maman mokonzo Bini ça est donc aigle maman na messana ngo mama mikie chez biso vous allez nous calmer fête au légal normal on est fête nationale fête nationale parce que je on a bu de sur ba boulez là et bah tout avant venir à parler à préparer soit na calme à stade de martyr à yo qui fallait à yembi à sili saison il parler calme merci beaucoup merci mais tout le monde sous
bato bimisa moi Bez Moroboé porte-parole il y a quartier latin il y a Kofi Olomide Landry japonais abeli liboma mais liboma ngo akebela liboma zo pona biloko ya ronipo ba étouffé actualité il y a disque d'or il a fallu pour prendre concert na le 29 tu comprends ba jiona tout moni ba jiona sans blague ba veja lu ba liste tu comprends ba jiona tout vous comprenez ba yi ba actualité na mito mutaza te na terrain yebisanga te to sola no bina yebisanga nani na mito aza na terrain par fali tous les plateformes aiglé si ba lo bele na pesi muto loko te ba lo parce que ba yebi qui est aiglé qui est aiglé ba lo ba te kono te ba misi mbongo ba papa no muso matina njaba batndi wa matsango ba lo ba te ba no le bele voilà net ngamo no lo ba na beti ba polo aiglé va pesi ngelo te eza nini bolingo kotala mu kote vers artiste parce que comme on a tout souvent négligé na mboko le monga ku te bebisanga pesanga bakanda ko sanga mwa benake mutu mo individuel yebu na teva ndo finga na fali asali eloko te ayebi ekutu te on a biloko na tuana donc boza calme makambo ko se passer maintenant dans les bons ne bo mesana ve ndenge boyoka yi papa mama yaka na bana yo calme. Merci beaucoup to comme so principalement na souka mais pis na yo to bimisa tu bino to bimisa ngwende o immortaliser aigle de la musique africaine qui est fallu pour pas yokana siko le mono ngana bete su niveau le sus hein yokana lo mwa mukeka avant na kota na ngwende parce que ngwende na mtu ya blagité hein papa nzambe ta la fali na yo le 29 toko beta marti ekozala nango fête nationale yoka biso na martiri yorala bye yorala popo abi ngwende na mito ngwende na embela ngwende ve ngwende so ki on bena bien na bige maloba na kelasi on a lobé ratakate cela veut dire na tie na ngwende seke maloba na rataka na ngote vieti na bige faza na ngwende seke via na ngwende na minute zo beta partout yo sakana te to mesa na ngo on a bien faut pas retrouver ngwende ba wario muso ba éparpillé à travers le monde faut pas retrouver ngwende o immortaliser aigle faut pas ba kota wapi ba mona ngo wapi ba zo ngo wapi ngwende eza na chaîne na ngamo grand ki te vo mona bena ngwende zana apa wana ba hit eza déjà belé na beta ngwende sona minute ya ngona actualité ngwende zana to embeli ne vie tozo honorer vie to kumisa vie na biso parce que wana ya na biso famille ngana quartier bi fali ya na biso ya na biso famille oh Becker makantela papa na tita je ka so ba no lobelanga mama fali yango mona ka fali imona tete mo sina bino kaka wana ya na biso ba ipoto kolina e to ebi vende to bandagi na ve place a komi lelo. C'est un homme à féliciter, il faut boire gele ba mokako soir. Il faut boire gele pena ba fleur belé ya osaranate. Vraiment, merci beaucoup à principalement na souka poto kabona habité moi mot de la fin na ba wario tout basé par à travers le monde au profiter pour passer mbote na batulo tout ba Orlando au baza bon éparpillé à travers le monde. Ouais donc minga rolobe ate na moni ya nini komi na souka donc na kolobara que tous les donc nani donc tous les warriors donc donc o toazana ni ba Congo o ni bandundu o wapi jour wana vanda libosa écran na yo landa concert et bandeliti suka ba betelo lisolo te ezala te ke mutu moya kasala ki rien pour mukolo yango mapate ko fungwama lole ko kita banjelu ba ko kita ba ya concert donc ezala te donc ya omo la suki wana pesika yo moko mbote nazala mutu so pesa mbote na pesika yo moko saka mbote sili na pesika la ye moko fali ya na biso liboso ya famille mbote na esiko zali ou mela la ngwende donc merci beaucoup merci Kayake na peut-être le porte na suka moi bato ba Orlando moi ba mbote tout na mot de la fait pour émission lelo. Ouais normalement yo ebira biso bat bazanga te ba ve bazana ba nini je salue l'honorable Jekoko Mulumba Gérald, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Si. Venez biso à sointement à niveau modo qui n'est comme un propre banga te vers Wazana qui n'est comme un propre. Je salue aussi les disciplinaires Mutombe depuis Paname. Les disciplinaires Mutombe depuis Paname Justin Mario Kin. Les boss Baba Sila, les boss Mama donc bino tout boss à calme le 29 il y a la baille.
Merci beaucoup. Merci d'avoir tout dit. Comprenez que toi qui bon artiste grand yanké, au bazar pena wario pena de samba biso au quartier, au bimisi pena makila fali. Vous merci d'avoir tout vous toujours complété biso mes forces bino tout vous éparpillé à travers le monde. Au vous êtes jouana, yona nos abonnés s'abonner massivement à Tomatif officiel. Merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville là où repose le cœur de Charity Moleka. Moi aussi à Pembe, Babi papa Batu Elisabeth Mosekana qui Moleka. Merci pour notre soutien. Merci na boss le boss Yannick Kini à Romox, l'homme qui détient le drapeau. Nakata Souda Fala. Merci na Miguel Ndenga, leader italien. Baloui pièce contre pièce, on l'a dit vérifié. Miguel Ndenga, leader italien, pièce contre pièce, on l'a dit vérifié dans le catalogue. Merci beaucoup na Léombo, mon concentratrice, le grand esprit. Merci na Eva Tumbaka Lombo, Balobi Moukoulumpa Wani Manchi. Balobi Eva Tumbaka Lombo, Moukoulumpa Wani Manchi, mon concentratrice. Merci na Dani Dende, le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Balobi Villa Dani Dende Zawana. Pour na bino tout, bozo yape, pour na concert à Fali Poupa. Aux la poste, vous allez sikamo ya bien. Na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne na Villa Dani Dende Zawana vraiment pour na batutu. Déjà ça la réservation na yo et pas Dani Dende Real de Madrid. Merci na batutu. Merci pour na batutu pour soutenir derrière la caméra. C'était King Kabouaya assisté na Becker Makantela. Merci na Jedon Lutondo ya Bajedon. Mr Pasuka, merci beaucoup na batutu. Merci na Sandrine Bamana. Babi Sandrine Bamana ya ba Sandrine la diva bo Baxila Ray la Taylor. Merci beaucoup. Merci na Emo Karine Bamana. Karine Mabana Moutema Batui, ya Papa Yoji. Merci pour notre soutien. Vous continuez toujours à vous abonner massivement. Portez-vous bien. C'est parti. Villa chez Dani Dende, le Real de Madrid. Oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te. Bilobae boza éparpillé à travers le monde. Bolingi bosa la tour à la ville province ya Kinshasa. Ndekolanga indimelanga ite. Esika kopema ezaka kamoko na villa chez Dani Dende. Awa nyonso ezali ba appartement. Il y a 3 chambres salon, salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain na cuisine. Awa nyonso ezali et bongo côté ya piscine. Bote la bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te. Esika pe ya kozwa mupepe na se nzete. Awa bote la bino moko bino baye bo organizaka ba show, ba barbecue. Botala esika ko organiser ya ngoyo. Awa c'est la classe et la différence na ndenga ko sarnate. Bino pe batu ya ba fête ya mariage religieux, coutumier, na civil. Botala esika ya ngoyo ya kozwa espace ya kitoko pour le resala ba événement na bino. Ya botu na ngai eza wapio. Na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne Ozamo Bimbawana okomona villa chez Dani Dende. Boyo kelangai bana poto ndenge basola ki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille Lissal ici. Là toya ka kin toya ba vacances, toka place mo toza tranquille, sécurité ezala bien sécurisé. Ya mwana moni toya na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid. Eza musika tezaka na station ma campagne. Donc sécurité eza makasi bien là, nous sommes bien repos. Donc toza tranquille. Donc bandeko na biso ba diaspora boya boza décité sécurité bika Congo pour la place au boyebi ke boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa. Donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka. Ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid. Babina Mbeseke numéro 2. C'est là que séjour na biso à to pasaraka awa donc awa eza confiance peu assurance. Comprendre. Dara ba maman Mireille Lissal ici. Au cadre na ACP mais sur za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa. Eli kanango bien ezole kanasa soma campagne chez Real Madrid, le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot sala naye na boulot naye so sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezole ka bien la piscine, na mam tout. To vanda kutu ba koto bien. Donc elle est bien. Yo aussi précisément wa poser. Ngano tu Suède. Obenga bana Suède c'est que bana posa moi congé ba vacances ba yaka. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza déçuté na station campagne boza déçuté vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Parce que jour dans le bien, tu vas chez Real Madrid,
na ma campagne na appartement monene ma villa piscine nyonso ezali na se retrouver bien makasi courant ezanga raté sécurité nyonso kitoko ma pe na obenga bandeko na nga Norvège nyonso o aza besoin ya kin avant de bien à l'aise fois à pas Real Madrid on s'appelle makasi ma. Ah oui, Villa chez Dani Dende nulle part ailleurs yomutu ozana posa ozwa repo ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge kaka ozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisama na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo kote ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village chez Dani Dende le Real de Madrid eyokani Petit sapin.